Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Donc bosani même koyoka place Jimmy alobi alimwisa Karine Zemi. Vous avez bandoké dans les réseaux sociaux oyo bopesa ba mutu Karine conseil te. Est-ce que Jimmy a monto boko fingaye? Moto amemela bino arieta soka cha epe misapito yebite. Soki pa yiba mwana na suki, soki pa kata e manzaka, mama za distrait. Ache posa sexe liboso na lokoso mbongo. Wana potoko sa kayute. Wana potoko lukate. Bato ebele bazoteka mapango apo baki oluka na poto. Yo so kende poto ango zwa grâce a oke poto. Oko lukate. A okomi okanga mafere. Choya okose la su. Po yo Henriette Kajinga. Yo za ya moko mabe Henriette. Na makambo era. Henriette yo mtozala pont ya relation wana. Na makambo belau. Henriette Kajinga suso bimi. Coach. Opeza galegi conseil te. Nazaki ozwa exemple oyo. Pobotala. Oyo, to sara lelo. Ben convenient na ngwe kanga biso ta prétentant. Pasteur wana na kanga kombone ti lelo komone bishop Alanju. Aza côté assure la délivrance et ses origines. Parce que avant ça la procédure à délivrance, il faut yeba na ba origine ba problème et tungisa ba source na ngwe uta wapi. Soro yibaka balakela o mabe. Il faut yeba nanuke balakela nga mabe po na yibaka. Po banda koluka délivrance a vie na yo. Des thèmes ya prédication. Ye moko pasteur abando pe sapso siko origine ya stérilité à moi sinaï. Ba mama bo batela bana. Ba mama bo sola na bana. Tabu na famille na bana bobwaka musika mokile se baby ba mama bo sola kana bana boyebisaka bana ba vérité na ebisi bino bien tema te aka jour ango ezaka séminaire moka 3 jours. Premier jour batera biso l'apostasie, deuxième jour batera biso la délivrance et ses origines, troisième jour nde aki jour à délivrance. Parce que bah ça biso mutu na mutu faut yebelo ke tungisaka na vie na côté utela po lobi eza troisième jour to luka ba délivrance nango. Alobi babala na mwasi na e pendant 14 ans de mariage. Zwa image pasteur, maman pasteur très puissante. Sora bondeli po na yo nzamba pesi yo mwana. Azo bondela po na bato. Bazo tatola nzamba zo pesa bango bana zo pesa bango bana mapasa nzamba zo utiliser na ye na mobali na e puissamment ba miracle ke ye songi na kati église mais moi si na e abota ate ana poema robota pendant 14 ans pasteur mutazoloba et puis pasteur a pas pambate il est très puissant nzamba utiliser kae. Mais moi si na ya kangami na kati ya bondoki pendant 14 ans. Abota ate. Bozo finga belao. Mais boye bate sera supportant ngote. Yaya ozonga na spiritualité. A penza mettre plein. Ko finga bien. Matama, mabundi, pupi mukie, tout wana eza bo finga ngo physiquement. Mais oh ya osala na spiritualité tant Karine na rieta ba obano futa bozate vie a Karine nyonso nenge baskila ma beboye afuta ba prix boye bien ngote Karine ba futa ke ba prix mibali misu ebele ba ya basaka na e basakani na e ba ke ba publier za mibali batinde la raepeti
bafuta yana ba omoni to sala batu mabe yango nga mutu so de at na sala yo mabe nga mona biki na sala yo mabe na obongisa nga na yo te ba hypocrisie na bino bosala wana aza mutema malamu babongisi nga na sala yango te poko bomanga ba mabebele Karine na sala batu bokanti batu wana batika Karine kaboe pardon to limbisi yo ebongo ko sambwa nyonso batu wana basambwa na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe appartement na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko ozala posa kosala mutu kado yo oza na poto contacter mama Bijou